Bonjour, bonjour, nabino bandeko ya TikTok, bandeko ya YouTube, Facebook. Nyonso bambote nabino aux réseaux sociaux mobile ezaka na monde. Isonera biso na ba information, na makambo susu na kolamba, na ba conseil, na makambo susu toyebaka te. Baya mwasi bomoni photo oyo. Na tie liboso photo oyo ya mwana mwasi oyo. Photo ya mwana mwasi oyo musane kofinga. Donc babota ye po akola na mokili abanda kofinga ka. Amesana ne kofinga. Réseaux sociaux nyonso elekelaka ete. Soko amoni mutu aposte eloko na ye. Batu na live. Ye akotaka kaka pona nini? Pona kofinga. Mutu aposte eloko na ya kitoko. Ye akotaka kaka pona nini? Pona kofinga. Ye mafinga na bafika ndo mona batu mosu bazaka na ba TikTok awa, bazaka na ba YouTube, ba mi bomba basala ba faux compte. Musa monka kofinga. Yo mwasi mubumbe lenge kitoko munene, yo mobale lenge kitoko munene mbinga mobale. Yo papa mobimbo ozana bana bakola boza pena bakoko. Yo mama mobimba ozana bana pena bakoko. Musa noka kwa réseaux sociaux pona kofinga. Ozanga musala na tango balinga bazoki na musala azwi mwa tane libre netinga bone kosala mwa video nanga yeso ka koti kuna dusoli il faut afinga kaka. Wana appareil mo côté ezana batu musu basalela kango. Boyebi te ke na bakati ya ba TikTok ba réseaux sociaux ezana ba esprit batu musu bafinga ka bango te. Ozo fingo memi ya yo ngambo. Mwana mwasi oyo musane kofinga ekomela kieni. Kandi ko zomwa ba ka kofinga ba réseaux sociaux. Eloko mama na yo, eloko tata na yo. Tout fina yo makambo ka boka ba finga kanu. Kokuta na ba esprit. Ko ba esprit bazaka na ba réseaux sociaux. Bandoki bazaka na ba réseaux sociaux. Ozo finga bo mtwana ebite nani nazo finga. Akutana kina ba esprit wana kofinga bino bat bofinga ka bokeba boko kutana kana esprit mususu bafinga kate mutu mususu bafinga ka ete okoyi lokola mwasi to opêtre vino obimbato na famille nao me bosanga ba réseaux sociaux bo mwanyango eza pété te za makambo ebele ya mabe monde mobile mais ça monde. Soko tombe na place à maboke. Batu musu bafinga bango basaka na bango te. Bino ba mama, ba papa, bana ba jeune boka kofi. Yo ka soko fingi muto changer vie. O fingi muto obi eloka na mama na otala yo bo etala bo changer vie. O changer vie te. So aza mutamisala mabe. Abebi siyote. Ndenge moko na fio moni photo liboso ayeko kutana. Awe ezala ba esprit mama. A koti na Facebook soki na ba TikTok soki wapi yango banda kofinga bato koti live na bango ye kaka mafinga te ba bloquer ake koto ba bloquer afingi ake koto ba bloquer atambola kazeti eloko moko mupepe kotambola kai bakabani balani bakotaki live aye banani ba check ba video asika po afinga soko neti so ba azwaka mbongo pourcentage boko za kati na ebite kwana kutani na faux esprit. Kosili saka kofinga boye na page moko boye fi wana bimi na porte boye liboma abandi kolobaloba mama na zubenge babandi kolobaloba yemo na famille nanu rankine na bata famille na baleki na bana tata mwasi na baninga eska bana kotanga rankine ezalaki kaka na musala zaki kosala musala salon de coiffure kuna kutu koloba te. Combien de salons de coiffure babengana ye? Aye kokuta na sikoyo na bo bakuta obido bato bomesa kofinga bo fongola matoyi bo zulanda lisolo oyo banga kofinga n'importe qui te poto yebani te okoyebanga kaka na kombo ke okoti na page nango lobi okombo na ngai oh mama Ariette oh Cécile oh Chantal mais to oyebi nga na mobimba na ngai te. Ndenge moko na fi wana ke nako kutana
abimi libome banze bandi koloba loba mama na landa itikanga abandi kokata bilamba mama ne premier jour deuxième jour liboma kosakala ta comme kofanda tina fulu ya salité kolia biloko salité ba ko meme bakangi ye bakene na église kuna lobi ke ezande mupepe esika azalaki na réseaux sociaux mupepe wana esprit moko ekotelaki azaki kofinga batuni bango eske asola ababi ye kote mafinga eza na famille eza ba camarade ba collègue ya musala koloba te réseaux sociaux kuto bafongoli ndi biso réseaux sociaux bayaki na ngambo kuna kutu koloba te akotaka Facebook akotaka WhatsApp akotaka TikTok akotaka YouTube na ba réseau musobo yebi yake daka kofinga camarade ya ne azobenga ndeko azobenga camarade na ye e camarade ya ne azobenga ya na ye nini na leki na bino toki azuli bo abi obosali mama mafinga nde camarade na bi na moni pe ba poster côté mususu pe afingaki siko na tango na boko ba esprit ni nyakotaki na nyakoteraki mama fi wana liboma ya kosakana ta komi kolia matiti akomi kolia biloko ya solo biloko ya fulu donc akimandaku ba para na famille bakoma koluka ye naza na suite te soki bazwaki ye to bazwaki ye te oyo eza kaka lite ya pete na ba oyo bayaka kofinga na ba réseaux sociaux botika bafingaka n'importe qui te toyebani te toza famille moko te finga kano na kati ya famille baleki no bayaya na yo mutu alibanda oyebi te oyo aza nani tala likambo ekomeli ndeko na biso bakomi koluka ye akimi ndako akomi kokata bilamba akomi kolia na fulu toyebi te soki famille ekomi koluka bomonaki ye kuna te alekaki awa bomonaki ye te tomonaki ye na foru wana kuna quartier mpe bandaki kofanda bayebi ye na mafinga ye pomba mafinga telesike esukisi ye bato nyonso bayakende kuna akomine liboma akufa ta kokufa kosuete te yo ndeko mwasi ndeko mobali ekomela yo bino bozaka problème mokie na TikTok na YouTube na réseaux sociaux nyonso ya kopesama te ya koloba matière oyo ezorenye me kofinga te yo yaka oye kofinga bato baosala balive na bango ya kitoko mona mpuso sosala namonaka mama moko osala live na kitoko azopesa conseil bomela oyo esungaka bosala boye bakomi kofinga bato mosusu bazokota bato mpo bafinga keza bato ozoma bapapa baresponsable babota bana baza mpe na bakoko bamama baresponsable babota baza na bakoko na bajeune fille kolinga obebisa vi na yo te tala nani ozofinga yeba nani ozofinga oyebi te aza nani finga no Ariete oyebi mais soko oyebi Ariete wana te oyebi te soko aza nani oyebi te soko aza ndoki oyebi te soko aza libanga aza sima aza mabele aza nyau aza nyoka aza mbwa bokeba réseaux sociaux eza te mpona kofinga bato ba okoma mzosala live ne bato mosusu bakotaka mpona komate bazoba tala ye kuna tala eloko boye tala boye bino ntango bofingaka bato tala biloko bamama na bino tala eloko boye si yo mpo oza nango nalobaka likambo na soki oza mobali yo mpo toza nango ekokani soki oza mwasi si yo mpo oza nango sikoyo eloko ni bofingaka ya mama na yo mama no mpe aza nango te oyo ya papa no mpe aza nango ya yaya no mpe aza nango te sexe nyonso nzambe asala yango ezaka ndenge moko sikoyo kofingaka ya yo sikoyo ya yo ezaka ndeni ya yo eza ya kopale to ya libende esiko osubaka ye mpe asubaka esiko osubaka yo mpe osubaka siko ntango ozokende kofinga ya yo ya papa na oyo ya mama na yo baya mwasi boke bato bazwa kofinga na réseaux sociaux oyebi te yebaka nani ozwa kofinga baesprit bazali na kati awa keba yo nayebi yo toyebi yo keba
kofinga n'importe qui to kokoma liboma lokola fi wana okobebisa vino na ya bana no okokufa likola kofinga na réseaux sociaux boko tabo mi abonné na arrête Toulim Luchengo TV na YouTube nanga pe na TikTok si uba à suivre lisolo tokola na esika fi wana azali toyebi détail.